Liloba ya Nzambe bomo ya seko oya bakoko na biso ekotikala seko na kombo ya Nzakomba Solo na kombo ya Maweja Nangila akonga mongali chemo ngambunga solo se solo mukolo mwa lelo mukolo ya sengo bomesano pambate tolobaka yango butu pe moi ete biso batu mwindu to bando kosamba mukolo ya mercredi. Donc mutu mwindu asambelaka dimanche te asambelaka vendredi te parce que bato basambelaka vendredi ezali ba arabe musulman. C'est que soki yo mutu mwindu bosani journée ya prière okomi ko diembela na ba journée ya batu mususu okotelengana okotikala ko bénéficier bénédiction na yo te ya chaque jour. C'est que pour bénéficier de bénédiction, il faut respecter logique de Nzamba Tindela qui au fonctionner dans mon akata mokeli face il y a tous les bien-être oyo akabela kibiso utaboye biso likolonse. Donc mokolo mercredi eza mokolo o Nzambi mpungutule na manza vele la kibiso batu mundu. Donc mutu mundu auta pa dans FT mutu mundu bakela ye autaka na moi. Ya mobale akitaka na katikata forêt équatoriale. Mwasi auti na Sanza akiti na katikati ya forêt équatoriale kuna na Busira baonde mutu ba débitaki première évolution ya mutu mwindu pona lelo yo to koma ba indu ebele. Il faut reconnaître le principe na caractère o bato wana batambola kana yango peto yeba ba logique nini o bango batikela kingana yo par rapport ya ba loi naturelle oui, pour permettre de se retrouver dans l'équilibre réel. Il y a mon kili na lolenge nzakomba apese la kibiso utaboye na biso le kolonse. Ekoza lesengo na baye bandimi nzamba bakoko nzambi mpungu. Kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki vuluzi na Kongo ya bilenge. Ekoza sengo na baye bandimi nzamba bakoko maweja kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki mvuluzi na Kongo ya genge. Ekoza lesengo na baye bandimi nzamba bakoko nzakomba kembo na kati ya Kongo elobaki bakoko elobaki bilenge. Mukwiza mvuluzi mupepe ya Kongo na bilenge kimbanguka kwizao. Mukwiza mvuluzi na bato baindo na pepe ya Kongo kimbanguka kwizao. Wayeo bana ya bilaka o wayeo bana ya bilaka o wayeo bana ya bilaka o bana ya bilaka. Cela veut dire Kimbangu ndazo travailler na bana bilaka. Oya prometa ki seke Kimbangu a travailler na ba kimbangiste te parce que bango ba bungisa fréquence. Bango mabete ya biso masolo bana Israël. Siko Kimbangu aponaki bana na ye oyo ya ko travailler na bango pona baza siko na esprit réel bantu. Basa siko makambu oyo ko bikisa mutu mwindu. Kasi mukolo lelo tokuta na mino bomu mesalo mukomwa misatu biso tomonaki makambo liloba ya Nzambe lokola limoniseli ya bwanya na maele koko mangongela gomoro a déterminaki pe a précisaki réalité fonctionnelle ya mobimba ba programme nyonso to bande otambo nango alobi ke Kimbangu a prometaki ye tokozala 16000 et nombre que doublé et kokoma na 23000 na 23000 to kaboli 7000. Bangwana bazana ngambo ya diaspora il faut topesa mo orientation ya politique o bango balingi basala pona ba obéir na ba loi culturelle ya mutu mwindu basala véritable politique oyo e ko tambola na accompagnement ya dignité ya ko respecter mutu mwindu po a se retrouver na bolamu ya bomengo Nzamba pesa ke parce que to moni ke ba politicien o ba tambola lelo oyo bazoko obéir na ba loi ezokuta na Europe ezoko sala avantage. Il y a sorti à bas de matière première peu bomengo na biso et que na convoi misa Europe. C'est que biso bana bilako toye esko poto déstabiliser ba maele mabenyo swana Kimbangu atelemela ki uta l'époque coloniale 1921 jusqu'à nos jours
azali toujours ko bunda bitumba pour na ko faire comprendre yo mutu mundu oyeba pourquoi nzamba tinda ki ese nzamba tinda ko na mokili po o dépendaka pa européenne rien du tout asko e comme temps mutu mundu pe a comprendre utilité ya bomoto na ye na kati ya mokili alors to mona poto gérer makambo ko eza makambo mokili mobimba 510 millions de kilomètres carrés tolobi ke bakadre nyonso to pe bakambi nyonso o biso tozo travailler na bango na niveau administratif esengeli batambola na bakaye ya badétermination des programmes au moment bando tambola nango yango tobandaki tozo préparer a bakaye ya chaque cadre administratif to pe chaque membre administratif na niveau ya administration extérieure mais ezali administration générale mais to bengi yango extérieur pour nous faire comprendre na bato bazana Kinshasa que intérieur eza bango mais soki bazosala misala te biso toko déstabiliser bango nyonso parce que biso na bango il faut to vanda to traiter réalité ya misala o ndenge kotambola avec respect des lois mais soki bazo s'attarder to bazo pesa position te bazo tambola toujours na bulu yeke ça veut dire biso sko toko déstabiliser bango to gérer siko na extérieur na intérieur to za ba capacité wana par rapport ya ba accès au statut ezolakisa ba capacité oyo mokambi to pe un administrateur akoza nango nato ba ile kwa makambo ezo ya moto na 2021 esengeli biso to pesa déjà position en gérance na biso to lobi que chaque membre administratif ezala bakambi o bazana administration générale to doter bango bakaye ya fonctionnement pour mutu mutaye parce que attribution oyo za na yango to pe responsabilité oyo za na yango to pe poste oyo epesa melo na kati ya liloba ya nzambe ndenyo kotambusa yango selon ba hiérarchie administratif to bandi to sali déjà 9 cahiers mais to publier 4 cahiers où ils ont déjà régi na niveau ya relation publique abetaki yango déjà toza yango déjà na ba email ba responsable na yango pe bazwaki yango parce que ba cahier wana so to tindi yango pa ya relation publique abeti atindi na ba email to tindi la pe yo pe responsable ya attribution wana po o chango pe o chape makoki wana na cahier no po ye bandeni o fonctionner dans les lots okutani poto lobela programme déterminé ya cahier ya chargé de programme na chargé de programme aza lokwa limoni seli na biso na cadre d'orientation pona ordre ezala na ba programme nyonso oyo tokotambola nango 1 tobandi na programme de fête biso tomona ke depuis koma ngela kufaki na Kinshasa 2008 ti lelo makambo nyonso atikelaki biso ekotaki bulu yeke kasi ko kipulu tangu a voyager après 2 ans ya parcours na niveau ya Maroc akutani susu na koko mangongele na niveau ya prison onga na salaki awa na Maroc na 2014 apesi ngai sikoyo continuité dans la kutani na awa libanda pe na prison donc ko kipulu salaki pe prison na Maroc mais prison ngo malheureusement na ke bakatelinga une année. Après ton a samba deuxième jugement, balongolinga 3 mois, na se retrouvé na 9 mois kaka oyo to salaki na niveau à circo. Mais na niveau déjà ya prison wana na kutana ko mangongela pesinga siko programme ya continuité. Ya misala oyo atikela biso yango na établir. Alobi programme na tikela bino il faut les établir na ba parcours nyonso. Yango tobi 1 to bandi na programme de fête. Yambula mobimba donc ba messager il faut présenter programme de ya ba fête au bazaka nango na mbula mobimba ba programme ezebele biso sko a to établir na niveau ya chargé ya programme déterminé ya cahier à charger des programmes to lobi ke chargé des programmes eza direction donc direction des programmes à établir programme déterminé ya mbula mobimba pona ba messager nyonso ba évoluer nango to pe ba circuler nango to bandi na le 1er janvier. Le 1er janvier eza fête ya bana na biso to saka losambo ya protection familiale. Repas toliaka mbisi ya nzadi malau accompagné na ba diversité de nature. Mbisi ya nzadi malau égale
mbisi ya ebale. Toye kozwa le 4 janvier tosalaka fete ya milimo ya justice bantu. Repa toliaka chochi ligogodo ya makolo milai, tope pigeon, tope soso, tope léopard. Feti oyo esalaka 3 jours. Losambo tobengi yango invocation des esprits planétaires. Eloba nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotikala seko. Ça veut dire le 4 janvier milimo bakoko na biso ya petwa ezaki ba angelu te, baleki ba angelu na nguya bayeki kobengana ba Belge na Kinshasa pona gouvernement congolais evanda Papa Kasavubu na Balumumba ti Mobutu asali ba coup d'état na ye ti lelo tokomi na 5e président. Faut toyeba ba évolution. Ce qu'on a fait net le 4 janvier, le a fait milimo ya justice bantu repa toliaka chochi magodo makolo milai eza na puissance à souplicité. To pe tole pigeon. Tolia pigeon parce que makila pigeon et puis ça a biso accès to contacter milimo batunyo so bazo kufa dans so lingo bando kutana na ndeko no akufa kala to papa no akufa to mama no akufa pozwa accès wana biloko eze belé mais à travers makila pigeon okokutana pe na bandeko no bakufa osoli na bango pe exposer makambo na yo to kosa ila pe soso to pe léopard to bi fait wana ça la 4 jours. Sambo, invocation des esprits planétaires. Toye kozwa 3e programme nabiso le 15 février. Le 15 février, nyonso ya ane mobimba, ya chaque année, biso to fetaka feti ya bilanga. Tosalaka losambo ya production. Protection des patrimoines. Koko Mambenga. Esprit et protection des patrimoines. Azamuto 2e siècle, 2e année. Donc, awasko, na 3e programme, tolobi qui est chaque le 15 février, biso sala la fête ya bilanga, le sambo ya production des patrimoines, kuna tozolo bela molimo ya Koko Mambenga, Équateur, obobenga azamba Mambenga, tope Équateur, aza molimo oyo a protéger a patrimoine ya forêt wana. Seko baminde babengi équatorial mais biso na monoko na biso batobengaka e Koko Mambenga yango babengaka Équateur Mambenga. Donc mokolo Équateur kombone Koko Mambenga azali esprit ya protection des patrimoines bantu. Donc aza esprit ya protection des patrimoines à vivre dans le 2e siècle, 2e année. Toye kozwa le 18 mars 1921, 4e programme, toza na feti ya Elikia. Feti ya Elikia, biso salaka losambo ya Elikia, espoir, repas toliaka diversité de nature, repas d'alimentation, toliaka nzombo, pona assurance ya endurance ya bomoto na biso, pe feti oyo et ça la 3 jours. Ça veut dire le 18 mars 1921 Kimbangu a débuté misala na e auti na Lingwala na Dodoma tope na Wileri. Là ça bande ko sala na musala ya PLZ tope PLC tango alongwe wana amoni ki asali 9 mois impayé. So asali 1 mois mobimba tango kezwa salaire baminde babimisele cahier de paye. Akuti signature moko kuna ke lipasa na le ka azwaki déjà mbongo ya bi mais comment nga na travailler ole bo pesa nga mbongo bino bo la sanga signature ko ekokai na nga me bolobi ke nga na le ka ki tant que nga moko personne physique na le ka ki te donc azali le droit doubler tant a nyoko a 9 mois impayé na PLC to PLZ Wileri kuna Lingwala ezali ka pembe na ndaku na ye na Dodoma. Kalaming te tozo délégué ba membre na biso na Kinshasa ba okende ko filmer ndaku wana mvulusi kimbanga bande ko vanda eza na Dodoma pembeni ya Rai kuna na Lingwala. Mais le 18 mars tango ye amoni ke na osa musala pour rien azwi nzombo kauka baninga ba soutenir oyo bando sala mona PLZ na mwa muke oyo azaki nango azwi nzombo ya kokauka amemi yango amemela ibana te parce que azana bana te soka azana bana wana ifo bapesa biso
processus normal ya kolakisa ke Kimbangu ngongo azaki na le 18 mars 1921 avant le 18 mars 1921 tanga osa na PLC abando tinda biloko abana na epa nani toluka bato ba Congo o bazaki ba témoin o ba kolobela biso ke te Kimbangu azaki na PLC abando tinda biloko ya bana mama mwilu pa intel eza lokuta bana mama mwilu baza papa na bango diangenda kisolokile na jelungana na kombo papa na bango kapata kupenda Kimbangu aza papa na bango te. Preuve année que le 18 mars 1921, Kimbangu a pesa biso elikia ke to bangeloko moko te lobiko na biso komona na mpwasa. Parce que atambolaki makolo na nzela ya Cité Verte ti Matadi Mayo. Na Matadi Mayo tolobango ke ezali lieu sacré de l'homme noir. Bakoko na biso ba prophète noir na ba prophétesse 33 prophètes na 32 prophétesses, 65 personnes, balimwaki wana mabele fongwamaki bazindaki na sia mabele. Esaki libulu ezanga profondeur, libulu wana ekoma eko refoule mopepe va Congo, bamindele baya ba betona libulu wana. Donc mopepe wana bazipango. Après batongi ndako 4 portes likolo kasi Kimbangu mvuluza aloba ke cérémonie biso tosana ndako wana il faut to fongana 4 portes. Na cérémonie ya prière il y a 4 points cardinaux. To fongo est, nord, sud, ouest. Après to vuzolinda kwa na béton wana ezipa libulu de façon libulu abakoko etika la poelele po etindika biso mopepe oyo e bandoko purifier pe bandoko délivrer biso à tout moment. On va bodo ya kawana. Po bazipa bosolo otozolo bela. C'est que le 18 mars 1921 Kimbangu akoma na Matadi Mayo habité na kende placement ezana sokola makolo mbala moko nguya nzambi mpungutulenda manza velele latie akitisi nzombo na mabele amataki 9 mètres dans l'espace en hauteur asoli na nzamba bakoko ke yo Kimbangu uta kala toponaki yo za motindami pe mombikisi ya bayindo ya mokili mobimba ndeko nzoke ba Congo sakola sango yebisa batu bayeba nzamba bakoko akeseni na nzamba ya Jésus Christ. Amelelo bato ba Congo a tripoté histoire ba kotisi copie ya ba protestant parce que ba Congo ba Congo église kimbangiste associé na protestant mais démagogie na ye ba dévier à partir église catholique na canal ba belge. Et ça ba longue histoire. Donc le 18 mars 1921 ils a fait ya Elikia Losambo ya Elikia espoir repas diversité en nature pour natola tabanguya bakoko nyonso bapesa Kimbangu wana responsabilité repas d'alimentation toliaka nzombo pour na assurance ya endurance ya mobimba ya bomoi pe bomoto na biso feti o esalaka 3 jours. Ça veut dire Kimbangu wana tangu asoli na nzambe mpungu na Matadi Mayo le 18 mars 1921 nguya sikelati po ake débuter pour musala na kuna avant ba prison nyonso asalaki tango akiti na mabele azwi nzombo na ye abandi okende su nzela makolo akuta na première barrière na Kasangulu ya ba militaire ya batu mwindu o bande ko dépendre na ba mindele bakangaki ye epa ya papa fufu wazaki mokonzi na ko gérer otozo benga lokwa Kasangulu abotoleki Kimbangu nzombo kasi Kimbangu alobaki eloko te atikelaki nzombo wana papa na banda koma kolia nzombo ti lelo ata le manga na munoko ekoma nzombo ata le biscuit na munoko ekoma nzombo ata le lipa na munoko ekoma nzombo to biloko tu oya kolia ekoma nzombo papa diangena na lokuta na ye pona ko se faire voir ke aza mwana Kimbangu akosa ye biso ke akelongola papa na ekila. Mais si le papa na kufa na punition wana yangenda koko longola ekilate pour vous faire voir que il n'est pas le fils de Kimbangu parce que tu discuter na bango na justice ya monde pour te prouver bango que ba détruire misala Kimbangu biso nde to ça remise et reprise na bango pona to cha logique ya Kimbangu wana yebana na tina ete mwana loposo moyindo nyonso a bénéficier na revenu ya bolamu ya misala nyonso on voulus Kimbangu asalaki. Teko joa 4e programme na biso tozali na 4e programme na biso tozali na le 6 avril 1921. Le 6 avril 1921 tobenga ngo mukolo ya makamu ici. Repas toliaka diversité ya ba nature. Mukolo le 6 avril
nde Mvuluzi Kimbangu asekwisaki elenge mwasi kuna na etando ba Congo repas d'alimentation mbisi ya munoko mulai babengi ye Mukonga pe toliaka meme feti oyo esalaka 9 jours ya durée. Ça veut dire le 6 avril 1921 tant Kimbanga longwe na le 18 mars 1921 soli na Nzakomba na etando Matadima yo tanga komi na bakonga bandi kosakola sanguela muyanzambe mpungutelo ndamba nzavelela abandi osaba makamu shiko eveye mutu mwindu gouvernement colonial bandi koluka ye na le 6 avril 1921 ba Belge pe ba européen tout entière babandi kolukisa Kimbangu tema Kimbangu azomona na te akebata na ba grotte ya Mbanza Sanda bango babandi kotumba bandaku nyonso ya Mbanza Ngungu kasi Kimbangu ana tambolaki dans l'espace pona koya kokutana na bango batu oyo babandaki koboma batu pe kotumba bandaku na Mbanza Ngungu makambo tuto olo ba église Kimbangu sa bomba yango atripota yango komo beta yango na ndenge na ye yango tobike biso na bango photo samba pour te déstabiliser bango bati ya biso espace to la peuple noir to peuple africain to peuple congolais réalité ya koko na bango wasaki makambo solo dans le 6 avril 1921 eza mukula makamu aussi repas to la diversité ba nature pamba te Mvuluzi Kimbangu asekwisaki elenge mwasi repas d'alimentation to liaka mbisi ya munoko mulai babengi Mukonga azana puissance à production de chance pe toliaka meme azana puissance ya posaisir bénédiction tokolobela eloko na eloko nzambe atiaki na mokili eza na misala nango toye kozwa le 15 avril le 15 avril nyonso tu biso tosalaka fete ya sanza losambo ya sanza tobengi yango production périodique pe saisonnier repas toliaka diversité de nature repas d'alimentation toliaka mbisi na kombo ya nina toliaka bambuma tobengi yango fete ya révolution parce que makanisi na biso ekotana na bozindo ya koluka basolution oyo ekodélivre mobimba ya bomoto mpe ya bomoi na nga na yo. Le 26 juin 1706, fête ya Likabo. Et ça la 3 jours. Repas. Babiloko oyo. Ebimaka périodiquement. Et ça li fête ya plusieurs fleurs en couleur. Rose blanche. Tout ça ka losambo ya Likabo. Parce que tolobi ke bilaka ya mama Kimpavita avant a lokota Mvuluzi Kimbangu. Makambo ebandaki le 26 juin 1706 jusqu'à le 29 juin 1706 nde bakanga mama Kimpavita pona kobotola ye mwana pe bamemaki ye na cour ya bamissionnaire catholique baye kotumba ye le 2 juillet 1706. C'est que chaque le 26 juin 1706 jusqu'à nos jours tu as calculé combien des éditions mais biso benga en fait à Likabo et ça la 3 jours repas toliaka babiloko oyo ebimaka périodiquement. Les alliés faits, il y a plusieurs fleurs en couleur. Exemple, le roi rose blanche. Tout ça, le sambo à Likabo. Le 29 juin 1706, tout ça, la fête a suivi. Fête, et ça, la 3 jours. Tout bien, en fête du miel. Et la fête, il y a ma foute en zoé. Pour la excitation, il y a sentiment, il y a bon moto, il y a bon moyen, pour la colande de la makambu, il y a bon solo nyonso. Le sambo ya suivi. Ça veut dire chaque le 29, nous devons fêter, nous devons fêter fête ya miel. Fête ya miel, et ça la 3 jours. Et là, mon collègue bakanga maman Kimpavita pour babotola e Kimbangu wana mwana ya lokota ki na zamba. Kasi bamona ki nzoto mwana na mama ezo sangana ata bokati na mbele ezo kata na tende pese bango kanda batumbi maman Kimpavita na mwana kasi alobaki mwana o ata botumbi ngana ye. Vouloir ou pas à Kozonga, na komba Kimbangu de 1706 1887 nde papa kuyela nzazi na mama Louise Makeshe bake lokota isusu mwana na zamba ya manyanga likolo libanga
bamemi sous na mission protestant. Voilà notre réalité. Donc, le 29 juin 1706, les fêtes a suivi, au et ça, 3 jours. Tout bien en fait à miel pour na exciter, tout excitation et sentiment. Et à mon bimba, et à bon tout bien, bon moi, inabi, so pour na kolande la katola tabukasi. Tout bien tola tanguya kolande la makambu. Nyonso na bosolo nyonso. Le sambo tout ça, le sambo ya suivi. Le 12 septembre 1887, Boye Yamboulouz Kimbangu Nambalami Bale na Congo central. Répartir la diversité à la nature, le sambo ya 4 mukolo ya Elikia. Ça veut dire, après avoir que Tumba Mama Kimpavita, le 2 juillet 1706, c'est pas un missionnaire catholique, n'a pas protestant, mais c'est Laurent Delic, Lorenzo, non, mais c'est Bernardo, Bernard. Naba européen, naba américain, naba arabe, parce que tout ressemble ça, on a un dossier union tout ba nyoko lagi mutu mwindu. Tobi que le 12 septembre 1887, boye Yamboulouz Kimbangu na Congo central, repas diversité ba nature, le sambo ya 4 mukolo Elikia. Pourquoi to benga mukolo Elikia? Parce que Kimbangu o batumbaki na mama Kimpavita le 2 juillet 1700. Moi nous akozonga susu na mokili komone ko Yamboulouz Kimbangu. Kimbangu wana yeko bima isusu na ba Congo. Tango mama Kimpavita batumbaka ye na le 2 juillet 1706 ezaka na royaume Congo. E wana ba province tout ya Congo na ebotami te. E wana Cameroun ezate. E wana Togo ezate. E wana Benin ezate. E wana Sénégal ezate. E wana otobenga Côte d'Ivoire ezate. Et donc, Bamboko nyonso le lobo mone comme ba pays africains 54 états au bamindele ba Kaboli ezalaka te na date nga na zolo ba ya 1706 tomba tumbi Kimpavita malgré zalaki la chute ya royaume Congo parce que tomba tumbi Kimpavita royaume Congo est comme déstabilisé totalement. Mais en 1570 temps ba ressortissant royaume Congo ba bunda na ba portugais ba kisa la Saint Paul de Luango ba récit ko sala Saint Paul de Luango to benga le loi Angola na 1608. Après ba noir ko bazali na royaume Congo to mamoni royaume Congo comme déstabilisé de ba landa ki kuna meza na ndambu ya ba congolais o batikala na royaume Congo batikala kana bango nde ba boti ba mama Kimpavita na 1684. Après, maman Kimpavita a réalisé vérité oye a yaki nango na pe va Congo batumbiye royaume Congo ba mo ekufi ba tribu botami parce que kuna bando vivre na ba clan. Muyaka parce que koko qui en fout. Et c'est ngel toye ba nene to clarifier logique historique de l'homme noir pour na ezana tâtonnement te ezala pe na ba bokesenité. Donc le 29 juin 1706 makambo elekaki le 12 septembre 1887 Kimbangu wana bimi susu na ba Congo ba botaka ete. Dans ce bato ba Congo bazo kosa biso ba congolais ko Kimbangu ba botaka epo ba bimisa Kimbangu wana mu Congo makambo Kimbangu ko ma patrimoine na bango atie biso na erreur parce que Kimbangu aza mokili mobimba za na ekolo ta za mu Congo te. To pesi même ekolo na e par rapport ya mama Kimpavita lokotaka e ki azaka muyaka c'est que ce to bi Kimbangu to considérer na ekolo to kolo bakaza muyaka. Mais le ko yemo le beke na za Mboulouz na e pona bino nyonso bikolo tu Afrique. Parce que vous avez dispersé, vous avez saisi l'opportunité ya ko simba to pe ko se retrouver na bola mo bimba bo moto na bino to pe bo mengonyo sunza mapesa e bino ngala ze lombe mobali na ye ko bundela bino ata bo valeur na ngala lote mais lobi kuna tant bo longa bo honorer ngai ko le ka ba Mahomet ko le ka ba Jésus yango tozo ke sko poto honorer de façon comme ebi ki sama parce que so to négliger la route est bloquée. Attends de changer 6e président, 7e, 8e, 10e, 9e, 11e. Rien ne marchera. Le problème, ça reste de reconnaître que notre Messie Sauveur, tout ça ce comme ça est en place, tout changer. La logique, mais comme tout il y a qui koya dans ma religion différente, tout ma église de réveil, tout ma catholique, ce sont des institutions criminelles qui pillent le Congo à tout moment. Toboma ba protestant, toboma ba islam, ba religion nyonso yaki to sala sikoyo religion d'état.
Religion d'État, il y a des gens qui ont religion, mais si tu compares à la religion d'État, tu as le roi Kintoadi. Un vrai principe, il y a mon bimba et mon tonaban. C'est que les 12 septembre 1887, papa moko kuye lanza zaza muyombe azaki boyi na famille protestant o ezaki na ngombe lutete to pe ngombe kinchuka elongo na mwasi na ye mama Louise Makiese Munyanga azaki pe boyi na kata famille protestant asengaki ba konzina ba protestant ake kotala famille na ye na Manyanga et mobile na ye asengaki pe autorisation pa ba konzina bango ba protestant pour accompagner mwasi na ye. Tant que bandi accompagner moi si n'était pas écouté un averti à moi na mobile na zamba à la tikilote n'était pas joué moi na ana bazongi na eba GPC pas ba protestant ba missionnaire protestant ba tuni moi na ana comme on a abi comme na kimbangu ba même mbangu na rivière Ntumba ba baptisé na comme Simon Kimbangu ba komi ko enseigner matière na bango ba protestant mais en 1914 aboya ki maele mabe ya ba protestant na ba catholique na gouvernement européen tout entier. Il faut tout y être. Le 2 juillet 1706, tout ça a fait, il y a revenu des bénédictions. Repas tout à Soso, tout bien en fait, à maman, chaque le 2 juillet. Le 20 juillet 2008, ils allaient faire l'absorption des esprits planétaires Bantou. Mokolo oyo ko mangongele atikaki biso na corps physique ena ripa na yango na makambo nango tosala kuna liloba ya Nzambe po mwa seko oyo bakoko na biso ekotikala seko. Le 3 octobre 1921 tosala losambo de 4 mokolo ya bokasi na Nzakomba elakisamiaki na kati ya Mvulus Kimbangu. Il faut tout faire yango Congo mobimba ato établir notre propre programme o ekokango la bomoyi na ngana yo so tika lo kumisa ka Yesu ko telengano kumisi Yesu ozo le lakaka. Il faut changer pe ba logique anto bisko mutu na mutu a célébrer ba fête na pour a bénéficier revenu to bolamu ba souffrance na to ba kokona ba monaki donc oya ko célébrer fête à Yesu o telinga po akokona te oyebi ete c'est un dessin animé biso ko to fête ya biso to tracer ce calendrier de fête na ba programme déterminé. Il y a l'humanité tout entière de façon chaque peuple a respecté tout peut a honoré batunaye ya kala. C'est que le 3 octobre 1921 tout ça le sambo de 4 to bengi yango mokolo ya bokasi na Nzakomba elakisamaki na kati ya Mvulus Kimbangu. Tozwi le 10 octobre 1964 ezali mokolo ya mbotama ya koko Mangongele na mboka Congo Kinshasa losambo tosaka ya savoir. Mais le roi Mangongele aza Kimbangu en personne parce qu'il y a qui na 6e face à Kimbangu. Ça veut dire repas ya ba fête na ye to liaka diversité ya ba nature. C'est pareil avec Kimbangu parce que Mangongele aza Kimbangu donc Kiangani n'est pas Kimbangu. Maki bazo wela ba titre oyo za yo Kiangani oza Kimbangu ndeni ozo sangisa Kimbangu na Yesu. Siko to ye ko déstabiliser yo parce que Kimbangu masangisa na Yesu te le véritable Kimbangu c'est Mangongele. Oyo tango ye koki, oyo tango ye koki, oyo tango ya Nzambe. Akoya kozwa bapona mina ye, oyo tango kitoko, toko zela Kimbangu na Congo. Oyo tango ye koki, oyo tango ye koki, oyo tango ya Nzambe. Akoya kozwa bapona mina ye, oyo tango kitoko, toko zela Kimbangu na Congo. Toko yembela kanzambe, ya bomoi, yanguya, boya to yembela ye. Toko kumisa kanzambe, boya, to kumisa nzambe, tangwe koki to kumisa nzambe, boya to kumisa ye. Boyaka banso to kumisa kanzambe, ye anjali na bomoi ya seko. Boyaka banso to kumisa kanzambe
lokumuna biso bobele nzambe ayebi bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzamba bakokona biso bana Kongo boyaka banso tokumisaka nzamba bakokona biso bayindo banso boyaka banso toyembelaka nzamba bakokona biso oyo tango yekoki. Ça veut dire chaque le 10 octobre 1964 jusqu'à nos jours to calculer ba édition to benga mbotama ya koko ya bwanyana maele limoni selia ya mbokoko mangongele les grands professeurs prophètes Namboka Congo, le sambo. Le 12 octobre 1951, fête à Bosolo. Tout ça, le sambo à 4. Pourquoi tu as dit fête à Bosolo? Parce que le 12 octobre 1951, Kimbangu était disparu dans la prison à Lubumbashi. À ça, il 30 ans. Donc, 30e année, à Koksaki dans la prison à Lubumbashi. Mais pour la prison à Lubumbashi, ça a 4 ans. Parce que Aoutariba Congo, le 13 septembre 1921, condamné à mort le 3 octobre, le 3 11 mois 1921, bah memi na mbata teme na ngeba l'info après ba kote zamba kisanto ba pasole na mutu ba tie na croix, bah memi na mboka mbata molile koti monde entier le 6 11 mois 1921 to ça la vidéo pour le la résurrection en voulu Kimbangu on a 9e édition. Kimbangu était disparu, abima na matadima, place à Bandaki, premier Nguya nae. Il y a le 18 mars 1921, après si message à l'Oninzeta Manga, na entrée à matadima yo, à l'Oninzeta Sanda dia Congo, pe, à côté na chef Kibala, à la ke bana bilaka bagoya, à l'obi place chose qui longo ya bakoko, il faut vous la béton oyo. Pour na libulu bakoko etika la poelele après zui bato memi bango na lubwaku na liesen oyo ezali kolongola chasseresse après lubwaku nde baye okangi ba meme na lutendele batie na tono babwaki na fleuve Congo tono ezindi basudaki batie acide na kati bakangi libanga munene après Kimbangu to bamoni tono euti na sama ebimi likolo mai Kimbangu atemi likolo tono akiti na mai ya tamboli akuta na koko André Machwa wazali sundi ya Brazzaville azalaki bato bazo kangaki bango na boumbu pona bake kobunda deuxième guerre mondiale baletse bango bateni infanterie militaire bango nde baza ba premier migrant o bakomaki na France et après guerre mondiale c'était amicaliste des originaux de l'Afrique équatoriale bango baza ba comptable na bango kasi ba mindele bakozela koko Machwa makambo ete asali inculpation de monnaie bakondamnaki à mort na prison ya Uragama kasi koko André Machwa azalaki na oyo tozokobenga lokola bakolaborateur na ye bakongolais de Kinshasa. On te dit que chaque le 12 octobre 1951 biso ba messager tolobi ke Kimbangu akufa te oyo batie na kati église kimbangiste na Nkamba ezali ekeko. Ça veut dire vouloir ou pas tabo kimi biso tozi aminoka na dossier que il faut fongola cercueil wana parce que papa Diangenda ayebi contenu ya cercueil wana te ya keneka kozwa nzoke zaki cadeau empoisonné. Ça veut dire congolais et c'est dans sozali topé congolaise fongola misuna oyeba ke soki tozonyo kwa quelque part passe na biso za maboko église kimbangiste pambate bango bake kondima ke prophète topé Kimbangu mvuluza kufi. Donc, Kimbangu akufaka te na 1951, le 12 octobre 1951, Maya Lualaba efungwama Kimbangu akota na kati ya Maya Lualaba. C'est que en 1951, le 12 octobre, oyo fête à Bosolo, tout ça va prière de 4 parce que Kimbangu wana ebise ba mindele ke nga boloko nange sil na ke sangsaba na bilaka bakoya kokata makambo oyo me bokomona nakoya epa ya un grand longi akozala mutalikolo donc mutalikolo le roi Équateur akozala soldat yene mutu akozala le roi divin comme on a ekozala mangongele eza makasa etambola likolo ya mai alelo batutu bakomo wela o nga roi divin nga Kwatulendo mais na Kwatulendo non roi divin eza na titre moko Kwatulendo na Kikongo roi divin eza na français longi pe eza na Kikongo siko yo mwana nsemo lobi ke yo za longi. Enseignement yeli ba congolais. Enseignement ya maître Jésus. Parce que tu dis que Jésus n'existait pas. Enseignement yo mwanante moyeli ba congolais. Enseignement mandika
parce que toloba création et invention ndikape bakalinga yango osali yango pe chaînette mais soyo ça ba petite bombe magico religieuse po bato bakufaka biso toye ko condamner makambo nyonso na kati ya communauté internationale parce que communauté internationale ayo éliminer ba vaudou baza bokoko bato mwindu mais na position négative non bokoko biso toloba eza na négativité na positivité biso siko bokoko bonzambe ezaka positif vaudou aza na bokoko ya négativité c'est que bokoko biso toloba eza vaudou te parce que bato baosa ba confusion na ba Facebook balakisa bato bokoko ya vaudou te vaudou eza bokoko na ba vaudou baza na secret moko soki moto akufi azongeli bango mutu wana okoma na interdiction moya kotaka zamba eza te poso akoti zamba alimu elibela ok na principe ya livre des morts baloba ete ke soki mutu akufaki azongeli biso akomi na bainterdiction so omoni mutu akufaki azongi akomi baba ça veut dire liwa wana eza kose na maboko ya bato bakangi munoko mpo aloba baverité esika auti te yango lelo bato mwindu nyonso tomonaka o mutu akufaki asekwi to azongisi vi na ye basango baoya bazwa ye rapide mpo bakei na ye na église catholique bazwa rapport ya makambo nini oyo amoni kuna bango bayeba ndeni bakogere me mutu mwindu aza na gérance to mpe contrôle ya makambo ya mokili te yango siko biso toye contrôle makambo nyonso ya mokili tobotami na pouvoir mpo na tochange histoire de ce monde de façon bato bavivre na réalité historique ya bombimba ya bomoto na bango dans le 12 octobre 1951 Kimbangu n'était pas mort, il était disparu. Maya Luala Bekota et Fongwa Kimbangu à côté de Nakata Maya Luala. Donc, au moment où on a un kamba, ils ont ekeko. Yangen da mona ngote, qui sont que la mona ngote, la kianga ni mwana wana za un kamba. Ayebi makambo ils ont un cercueil wana te. Bo jaka mkoto fongwa cercueil, nde ba obamba bango mabanga po ba omona ke bosakana ina biso ndeni ni bo bete biso makambo a Jésus. Mais nzo kezaki nango Jésus te. Ezaki le Messie sauveur Kimbangu dans le monde entier tozanga na sauveur moko comme Kimbangu. Jésus n'existe pas. Mahomet n'existe pas. Parce que dans 622 ans Mahomet bandaki misala na ye na ville la Mecque, akutaki ville la Mecque ezaki désert mabulu mais akuti ba mikolo ya ba arabe na niveau ya Asie batekaka bakisa bokoko na bango oyo créer ba maraboutage. Ekreyi ba makambo ebele kasi Mahomet abomaki bato ya nyonso na jet na munduki nde bayebisaka bino la fuite de Mahomet à Mecque. C'est que tant que classé bato ya bonzambe toko éliminer Abraham, to éliminer Jésus, to éliminer Moïse parce que baza bonzambe te, ba Jacob, ba Ismaël, ba otozo ba tout ba personnage nyonso botanga na Bible bazali bato soloka. Asayela nzambe te ba David, ba otozo benga banani ba bakombo nyonso botangaka ba Daniel parce que so mundela azotanga so Bible alobi Daniel na libula bankosi il faut totuna bango ese na Israël lion azalaka apa ba lion o baza déporté ya moyibi ya colonisation bakomi ko kende ko tcha bango na ba parc partout dans bamboka nyonso tout ata place bazaka te batie mais na Israël lion azalaka te bongo Daniel na libula bankosi batiaka ye na libula bankosi yango bakosi yango bautaka wapi. Non, yo mutu mwino linga biyamba kondima sans vérification ce biso batindi biso to vérifier. So bobi Daniel na bulo bankosi bola ksa biso bankosi ba chaka Daniel na bulo bankosi. Mais biso moni ke histoire ya Daniel existate mais mamindele bazui histoire ya disciple ya Kimbangu o abande ovanda na Angola babengi Simon Toko. Papa Otoko yende ta bakangaki epo na dossier Kimbangu batiaki na libula ba lion na kati Afrique kasi ba lion bazotala ye bazokokolea ete ali baminde bazusko histoire wana bafabriquer ombala moko Daniel na libula bankosi batieli binongo na Bible na biso toyeto paso la Bible to kanisa yango nyonso na bacourant tozongisa yango na koto euta bato na bato basala siko mikanda na bango bafonctionner selon réalité ya mobimba ya baprincipe oyo kobatela bomoi mpe bomoto na biso mobimba mpo na totikela bana na biso continuité to mpe bakitani na bakitani oyo babanda koya. Le 2 avril 1960, toza na fête ya kotelemela Lokuta.
Pourquoi tu as bien fait ton thème à Lokuta? Parce que na même avril, on a créé fête à Lokuta au poisson d'avril. On l'a mouillé comme on cochon maman no akufi. On va dire la baïb sur la bioté zagili sec. Il sont bité. Non nous ne privilégier Lokuta bossé la mon fête mais fête à vérité za la raté. Ce qu'on dit c'est une fête à vérité. Donc on bunda ce qu'on a fait à Lokuta pour te éliminer en gros. Soit on privilégier fête à Lokuta dans mon kili c'est que ton demi passe. Mais ce qui t'a élevé fête à vérité et l'une va que éclairer vie na biso na bénédiction à tout 1960 et allez faire côté mais Lokuta pambate papa diangenda akende ko ndima Lokuta ba mindele ba pesa ekeko kuna Lubumbashi na sapende azwa ngwa côté na nzela ilebo na train après bar Jésus ango ba yena maluku ba memi ango bichingobila babimisi yango na boulevard du 30 juin bamemi yango na mutuka mo babengi zunganisa ekeko wana ekomaka le 2 avril 1960 samedi na 16h yango bakenda ochango na Matadi Mayo place kimbango bandaka mission na ye trouble bimi kuna parce que papa moko babengi papa Kiama aza muteke na groupe so ba congolais ba yo que je l'habite cercueil donc cercueil au moins to fongolesate mais cercueil on va kengela ki on a force publique armée nationale européenne et le 2 avril 1960 et wana ki bokonja batu mwindu na ezongi na maboko ya armée nationale congolaise ezaki na bamindele mbo gérer bazui cercueil wa bakimisha yango to senga gouvernement ya Congo Koko Chilombo Fati so babengi yo béton pesa biso accès to wa cercueil wana parce que tant que cercueil wana ko bimate na nkamba ki bokonzi na yo o bénéficier le côté au s'appelle au monter donc on a plusieurs ambitions à régler faut pesa accès cercueil na nkamba bima to même on a stade des martyrs to fongola to longola équivoque ya démagogie oyo et pesa ki peuple kilo na raisonnement pour azala siko poser aye basiko misala nini oya ko sala donc tozana pona ko informer bino à tout moment so boyo ki bisote lokola bosali consultation bobengisi mosengo na ba église de réveil bobengisa bango na stade des martyrs bopesi bango mbongo basambeli mbule bete bengani bango ezolakisa ke nzamba yelingi misala na baosateza misala na soloka mais lokola bino nyonso boza bana ba européenne tokutana na bino na 2021 PV ya Congo eli bilenge ya manza ya Congo mangengenge Matadi Mayo mboka elaka PV ya Congo eli bilenge ya manza ya Congo mangengenge Matadi Mayo mboka elaka Bana ya Congo botuna kimbangute ajali ye mokote atindaki bana na ye bamesa je batei aliloma ya Nzambe ya bakoko PV ya Congo eli bilenge ya manza ya Congo mangengenge Matadi Mayo mboka elaka Matadi Mayo mboka elaka pangi avelela songa lulendo betumba tukaka kumatadi Mayo kukwenda ndeko nanga koti kalate sala lolendo bisama kano kaka na Matadi Mayo tokende toko Matadi Mayo nde mboka bilaka yo congolais soko zo rêve que Jérusalem au telenga na kuna parce que ba congolais boke kuna boke kuta guerre ya ba palestinais na ba israélien bazo wela mboka wana États-Unis na intermédiaire zo côté là bana na bango basala bango ba israélien ba juif soko yo zo telenga no yembela mboka bato ba caractère wana colonial toboye yango le même ma papa diangé na Israël a défi mboka batu
Combo, par rapport à complexe infériorité, aye opesa nkamba Jérusalem, kambe koza Jérusalem, ça veut dire gouvernement congolais sozo ndima bindima ndima ba chanjaka mboka na ba kombo, ba pesaka déjà mbanzangu muti civil. Lelo to boma ti civil ezonga mbanzangu. Malgré bobomi yango na bien te par rapport à reconnaissance. Lubumbashi bobengo Elisabethville. Eza ba baptême so ba ninga ba baptiser bino c'est que boza na force mon côté ya ko s'en sortir. Pour me commenter, nous vous baptiser les Européens. Mais vous avez garant de la nation. Avant vous avez garant de la nation, il faut que vous ayez un pouvoir. Il y a défendre le peuple face à la nation Moussousou. Mais bino ti le loba Européen m'a dirigé bino. Tskoto yeto sunga bino pour vous le dépannage wana to sala un monde nouveau. Bozo chatembe totala ndene nzakomba autam sabiso. Donc le 2 avril 1960. Cercueil au papa Diangé na uta yi na Lubumbashi yaki nango ba bindele ba pesaki ye eza na numéro matricule ya 903. C'est pas le corps de Kimbangu ezali stati na kati ya on ba tchana nkamba. So bo tchebiso tempo to andoko bango kaka. Ti ba oboma biso me to ndimi liwa wana oboma biso me biso to yeka to dévoiler vérité eye bana. Parce que toi ba bando ndimi la biso église Kimbangista au croiser maboko ta olukisa biso na bandenge nyaso. Mais biso sko to signer liwa. Potoyo kobanga liwate tona somo liwate toyende que toute vérité bon a dit etikala na kata continuité de programme ya bileko ebele oba ko skoyo ko cha clarité ya Nzambe etambola pona mutu nyonso a bénéficier revenu ya mobimba ya bola nyonso ko Nzambe alingaki ngana tozana nango par rapport ya responsabilité o kabela kibiso mokili nae. Donc, Mokili Mobimba, Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, tout étendu à 510 millions de kilomètres carrés. Je vous informe que le cercueil au papa Diangé na Lubumbashi, ce n'était pas le corps de Kimbangu, et ça stati na kati. Tous ans après ça, biso ma Kimbangu c'était tout samba, tout vérifier cercueil wana. Donc biso doit déclarer ah biso ba kolo cercueil. Donc ngam ko cercueil né na yé na dossier cercueil. Pona, to bimisa sous cercueil wana, to la sabino ke o ba kosaki bino c'est pas Kimbangu ne se trouve pas là dedans, Kimbangu akufa. Imungu da baboma na ba massage akufa te, bocha na ba sida akufa te, ndeni buno boyela biso cercueil mo bo sanke to vérifier, boko sa biso ke o voilà nzoto neza kuna bo sali ba cérémonie moko boya famille ba Congo. Po ba tuma ke na fuka melango. D'ailleurs to lo ba ke papa Diangé na kisoke dialungana ne sont pas les fils de Kimbangu parce que papa n'a pas commoné papa kapata kupenda makamunga na oloba na ko sela bango te poto samba na bango na circo bakangsa biso na circo ba yebi dossier mais to ko samba na bango ti to ko faire chiter bango pona mutu mwindu azwa éclaircissement réel ya historique ya Kimbangu parce que histoire bango ba pesa biso ya Kimbangu ya Yesu wana Kimbangu na biso to kondimete aza Kimbangu a démagogie debe zoya photo vanda to discuter na église Kimbangu sa poto sala remise et reprise. Dans les 2 avril 1960 ils a fait à côté les mela lokuta doyeko boma poisson d'avril pour établir ce qu'on fait la vérité. Mututu a fait ce qu'on fait la vérité. Point où elle a dit tozolo bela balier sacré en Mvuluzi Kimbangu. Tous les gens qui ont les alliés sacrés, liés saints d'alliance. Et ce qu'on a mis pour nous tous les deux, là, à l'accès pour l'été, Azali na bonde kona biso batu mwindu ya kino suka tepe akotika biso te na nzoto pe na molimo. Matadi mayo ezali liés saints de délivrance. Mambenga ezali lié saint ya réserve universelle parce que équatorial aleki Amazonie azole sa monde entier na Amérique misuna ezaka na équatorial ata kosi bino na ba classe parce que boza bana misala na ba petite esclave aote ya bino Amazonie mais tobike équatorial ba contenu na ye eleki Amazonie parce que soka Amazonie ezali na ba véritable contenu ba américain balinga ba chamisu na Congo te to pe ba européen balinga ba chamisu na Congo te do ba pays wana nyosu baza bola ngana onde ce qu'il faut tout ça la programme sika poto bandeni to ko gérer bango ndeni to bando kopesa bango biloko na biso to longa ce qu'on a politique ya démagogie o baela ka biso depuis le 3 5 mois 1491 na époque ya 5e roi du Congo Nzinga Nkuvu
biso to établi sikoyo programme ya vie na biso ya sika parce que monde nouveau eye na mibeko ya sika. Tozwi point o elandi tobengi banzembo ya bakoko na biso pona accompagnement ya nguya nzakomba emonana na kati na biso. Donc tozo obligé toyemba banzembo ya bakoko na biso. Ba frère Patrice bazo sala propagande ya okumisa bana Israël bakopambola mate kasi bazali komi loka. O ba Marie Misambo ya Yesu ya yo lo kumisa kimbangu. Yo kumisa kimbangu te yo kumisa Yesu. Yo mona Yesu. Marie Misambo akufi atikelo mona Yesu te. Malgré le kuta o ba okosa ba Congolais po ba ebike ba Congolais ba sopa déjà na kombo ya Yesu. So mutu ayeka ka kosi ke o ngana zana nguya Yesu mbala moko ba bandi ko landa ye metoloba yeke tribunal ekoya pona contrôler bino yo frère Patrice Bando te ya Yesu déjà mona Yesu o mona Yesu te parce que olobaki bien que on me le dit souvent que Jésus n'était pas noir, on me le répétait qu'il était tout blanc. Jésus était juif, il n'était pas de ma race, mais c'est que moi je sais il est mort pour toi. Qui t'a dit qu'il est mort pour toi? Yo lobi bien que on me le dit souvent que Jésus n'était pas noir. Donc yebisa que Jésus a noir te aza blanc. Il n'était pas de ta race, mais pourquoi tu veux nous confirmer qu'il était mort pour toi? Bon, mutakufi na Golgotha, yo ba kufe la kyo banda kufa lo boko no ebongi. Boti kalokuta bandeko. Commentaire wana fimbwa kekele ezo ko traiter makambo na bino. Na Kongo ya sika minyoko kufa ekozala te. Nzambe na bana bazali esika moko Kongo. Kembo, 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 kembo. Kembo anzambi pungu, kembo, 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 kembo. Kembo amfidi mukulu, kembo, 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 kembo. Kembo amaweja, kembo, 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 kembo. Kembo akonga mongali, kembo, 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 kembo. Biso baindo embongito ye bambulu zikimbangu babenga kie mobikisi. Na mboka Kongo kembo 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 anzambi pungu kembo 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 amvidi mukulu kembo 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 anza komba kembo 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 yoto atozolo ba toute vérité bona dit tozo banga mutute bwanya na maele likola mesa. Le 9 septembre 1921, ezali mukolo mvuluzi kimbangu apikaki bendele. Il y a début du parcours d'évolution bantou. Ça veut dire le 9 septembre ils a fait. Malgré nous proclamé yango te na losambo nango na ba programme na yango mais to lancer yango déjà que na calendrier ya chargé de programme na biso na cahier déterminé. Il y a chargé de programme, il y a le banda, mais il y a direction des programmes. Tous allés dans le 9 septembre 1921, ils allaient mukolo, mvuluzi kimbanga pikaki, bendele. Début du parcours d'évolution bantou, kuna, na otozo benga lokola, mbanza sanda, apesaki discours. Dans la tika prophétie, mon na date le 9 septembre 1921, parce que biso toyeko rassembler makambutu ya kimbangu comme ezaki éparpillé na démagogie ba papa diangenda na ba kimbangiste biso sko toyeko déloger bango pona to établir programme asika auto ko enseigner ce peuple noir ay ba valeur ya kimbangu a effacer mémoire à Jésus, a effacer Bouddha, a effacer Mahomet, a effacer binzambi nzambi o nyosu bo yamba yango nde surcharge parce que bozo sala baninga misala. Le 3-11 mois 1921, nous avons fait un développement. Repas, tu as dit que nous avons fait lisanga. Losambo, tu sais que losambo a développement. Donc, le 3-11 mois 1921, ils ont dit lobby. Tu as dit que Kimbangu Bachaki na quoi? Bakangaki Bandamba Nzangungu. Après avoir démontré puissance en Zakomba le 3 octobre 1921 la prison Tizville Mbanzangungu boloko epanzana ekimbangu wana bimi bamindele bakangi lisusu aifisi bango mutu mundu akoma mundele akoma mutu mundu na posote kasi na bwana na maele elekeli bamindele babite mutu photo examiner to ba mutu na yezo sana nini bakangi su balexie na ngie bape lemfu
bakote zamba kisantu bapasole na mututi na libumu autopsie to pe lipaso bata bo cerveau na mutu elimwe na libumu michopo elimwe do biloko tu ya kata nzoto elimwe atikele poso pamba nde ba fabriquer croix ya nzeta bois noir ya 9 mètres ba poser corps wana na croix na ba betango sete ba memyango na mboka mbata tant ba poser croix na mboka mbata likolo ba grotte ya mboka mbata lelo ba komo benga mbata Kuluzu na ba Congo to pe Congo central molile kotaki monde entier tina matadi na kan rediaf ba témoignage to kozwa kuna mabange uti likolo na sanze kwei esali forme ndako na mboka mbata mupepe makasi mbula makasi ebeta pe batu ya misala mabe bakoma kokufa na mbala moko yango to sala ki fête ya lobi donc bientôt to sala fête le 6 11 mois 1921 mukola sekwa ki parce que ça n'est qu'à 3 jours na 3 c'est que Jésus n'était pas ressuscité. Bato ba obeta masolo wana eza masolo de démagogie parce que biso sko toye to discuter to comparer ki mbangwa sko na Jésus to eba nani asekwa ki ya solo. Po bino bobeti masolo de démagogie mais bolaki biso Jésus te. Boyeli biso imagination ya cinématographie bozui acteur cinématographique moko boyebotieye batu lelo ba congolais ba africain ba komo mona ke ye wana Jésus ah biso skoto yeto boma moral wana parce que ekotisi buzoba africain moyen alandela minéré nezate biloko bazo piller alisiko yo tina na yo nini na kati ya RDC to pe na kati ya Afrique ilo ba nzambe bomo aseko oba ko na biso tika seko seko le 3 11 mois 1921 fête ya développement repana biso biloko nyonso o evandaka lisanga losambo ya développement mokolo oyo atia Mvulus Kimbangu na quoi. Notez bien fête na fête ezali na mapamboli na yango obiso to kozwa pe ba accès ya kosala ba makambo pe nyonso etambolaka selon logique ya fête pona ko exploiter ba énergie concernée pona to pénétrer esengeli ko élever otozo benga lokwa croyance ya bomoto na biso. Ça veut dire a tozo le voir tozo expliquer que esengeli to eba ke fête na fête so ba congolais bozo fête ya Yesu pour bénéficier te parce que anyoko me pona binote donc tu faut ba fête na bango pour bénéficier ce ko ba énergie ou ezo circuler nakata ba parcours o batu na bino ya kalabasala kasko yo so zo fête Abraham oza en confusion parce que ba congolais ba comme ba chrétien bazo fête Abraham ya Isaac baza na confusion nzamba boyi confusion na makambo naye parce que soto tangi bible malamu tobi nzambe ayaki ko tester Abraham to pe ko mekaye po ye basoki non nzambe asala inga na yo ayebite makamni ya chaki na kati na ngana il faut yesu ko tester nga donc on est comme aventure parce que nzambe asala ngana yo ayebi motema ni achayo ayebi esprit ni na chayo pourquoi chayo esprit olinga ka bato salisa ka bato to eza ndenge ya chayo abando tindelo pe bato ndenge na ndenge oyo ba ozana mesure que so bakuta na yo oyo ke la mama peut-être to sunga bango. Mais tala nzamba ba chrétien akemeka Abraham abi Abraham pona ndima kolinga nga tumbela nga mbeka ngoni mwana na yo komone na Isaac siko yo Abraham ozali déjà na ba principe ke ko bomeza mabe fallait oyebisa tata na nzambe wana El Shaddai kete papa po nyozo tantenga boye yo mo muto ebisenga ke ko bomeza mabe mende nyozo esanga suna bomelo mwana nanga mais otuni nzambe na yote Elohim nzambe démagogie Jéhovah nzambe démagogie Seigneur nzambe démagogie El Shaddai nzambe démagogie yo mashwa mashi nzambe Jésus Christ nzambe bakombo to bozo tanga eza ba nzambe démagogie nzambe azaka na démagogie te boyo kasiko makambo Abraham asali Abraham azwi mwana naye abite na lakisa pena nzambe ke na lingaka ye tala ba aventure bato bakoma omona ngo ya wala pena bonzambe nzambe amekaki Abraham mais nzoka eza makambo oyo ezoko telengisa bino po bondimi masonge
Biso siko toyeko déloger mensonge wana pour libérer Afrique tout entière. A commencé na Congo, centre du monde. Abraham azwi mwana na Isaac amemie na ngomba. Selon film à Lokuta. Au film un peu à l'Axabino, et ça mensonge toujours. Et ça m'a pas bon côté. Et ça va créer les solos, le quoi va bloquer ma solo na bino bino bozangi histoire. Ba yo tiki la bino siko surcharge ba historique mo bino bondo Rolanda pour ba on va exploiter ka bino mbongo. Biso siko batindi biso to yeko sukisa makambo nyoso po to boma masolo wana to zong sa siko valeur à mutu mwindu. Mutu mwindu pas na histoire nae. Abanda pe ko exploiter ba réalité ya makambo nyoso ba koko nae ba salaki. Voilà notre objectif. Abraham azwi Isaac akena na ngomba apelisi bakoni selon film à Lokuta démagogie alingi atumba Isaac nzamba abi mwana nanga na sepeli na moni vraiment kolinganga donc nzamba yeba ene motema Abraham te nzambe na bango ba chrétien azali ko tâtonner ayeba ene motema Abraham te seke yepe mutasala Abraham te amekaki kaka me amoni ki Abraham habite papa il faut na tumbelo ka mwana ngambeka atie bakoni alingo tumbele Isaac Abraham habite nzamba habite na mekaki okaka me lokwa na moni oza na bolingo ozotosa ngai parce que nayebaki te nazali na tâtonnement ya kocontrôle yo ese oza penda olingaka ngai donc voilà nzambe na bango aza na tâtonnement mba moko alati abi tala na nsima mokongono abwama baluka bwa atali amoni meme bachrétien baproclame feti wana seke bacongolais nyonso bazofete feti wana baofete feti ya confusion baotikala kobénéficie te parce que bayaya bachrétien bana Abraham liboso Ismaël baarabe bango mpe bayeba bi te mwana wana nzambe atindaki Abraham atumbela ye ezalaki Isaki te me ezalaki Ismaël ali bango mpe ya bafetaka fete ya mouton. Voilà confusion. Ce que yo fete fete yo eza confusion ebi mutu na makolo te. So fete kota ba chrétien opambwa mate parce que okote na démagogie. So fete pe kota ba rap opambwa mate ti lelo bazo bunda. Ba uto kata bato ba kingo na France. Yo sko par no mutu mwinde za. Yo Sénégalais okoma musulman. Ba musulman na ba chrétien bazo bunda. Yo omoni ke oza nulle part. Ozo telengana ozo memela baninga mikumba. Il faut tout longwa na démagogie wana de façon bato batelema siko na ba base to pe na ba pilier na bango parce que les images ont 5 piliers yo siko Afrique on a combien de piliers est-ce que ba pilier na o ba simbi yo aza combien non mutu mwindu tu fois yeko la ba pilier na pour ça siko stable na vie na et donc tozana na retard à 512 ans 513 ans ça s'augmente à tout moment nous devons réparer parce que so de réparer makambo te passe kolanda biso pe passe na biso bando osila te tokozaka kolela tokozanga pe bato babikisa biso chance ngulusi kimbanga yokaki mawa na biso yango amikabaki mbeka akufaki mpona biso te me ademontraki puissance ya nzakomba mpona kopromettre ke ata bobombi vérité 2021 centenaire na kopumola nyonso oyo ezipamaki mawa mingi mawa mingi ndeko na mabota bato babungi nzambe bamipesi na banzamba bapa ya ndeko babosani oyo ya bakoko na biso mvuluzi kimbangu ayokeli biso mawa ndeko atindi biso bamesaje na liloba ya nzamba bakoko na biso ya solo po ete bato bayeba nzambe yango tobike note bien feti na feti ezali na mama pamboli na yango pe bakse ya kosala makambu ndenge na ndenge pe nyonso etambolaka selon logique ya feti mpona koexploiter ba énergie circulaire to peut concerner et conserver il y a chaque fête pour to pénétrer l'avantage il y a chaque revenu à la fête et sengeli ko élever croyance ya bo moto na biso soki kimbanga sekwaki yo lingo ndimela te yo ndimaka Yesu mutasekwaki otelengana banda bokumisi Yesu asekwi boyembele bobetele maboko il est vivant il est ressuscité qui Jésus de Nazareth c'est bobiki bagere si na este ba commentaire pamba parce que bokota na loyenge ya démagogie
Il est ressuscité, il est vivant. Qui? Voulouzi Kimbangu. Non, verset pour changer. Parce que, avant de Congolais Bobika, il faut que celui qui était ressuscité, c'était Kimbangu, ce n'était pas Jésus. Vous êtes dans l'ignorance. Dans la Bible, il dit que mon peuple est péri par manque de connaissances. Donc, qui vous parle que mon peuple est péri par manque de connaissances. Vous voyez bien? Ce n'est pas Jésus. Dans l'Apocalypse qui vous parle, que voici ce que l'Esprit dit aux églises. À ce qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou écrit un nom nouveau que personne ne le connaît, si ce n'est que celui qui le porte. Ce nom nouveau, c'est la parole de Dieu, la vie éternelle. Donc, faut voyer babango babike à ce qui vaincra ba obakolonga Apocalypse 2:17. Ba pasteur bazote yango kuna na église mais ba o décortiquer yango te parce que ba kolo makambo wana o ba lobeli kuna biso ye. Ba ba opesa biso libanga pembe ba obakolonga. Siko ba chrétien baza na mabanga bango balata ba chapelette. Siko nana zo data libanga. Donc il faut comprendre makambo o ezoya parce que balobi oya chaka tembe na kimbangu beta mondenge ochaki tembe na mangongele beta monde ndeko nanga yoko bomba na wapi kake mo pepe mbula mabanga ndeke kele nayo oya chaka tembe na mangongele beta mondenge donc oya chaka tembe na mangongele ayiko kufungula dossier ya justice oyo kosamisa bamindele yango tozosala continuité. Voilà, tina obiso to botameli to lobi que Jésus a séquaté, Jésus n'existe pas, c'est un dessin animé. Ba kongolo bolo taka Jésus, film wa kekele wa justifier bino po boy sabiso Jésus ni yo zolota. Jésus a filmé ou bien yekeko balakisa ko église catholique parce que to yeko loba vérité poto longola bino na lokuta oyo ezipa mobimba tope maile ya bomoto na bino. On to que feti na feti ezali na ba mapamboli na yango pe ba accès ya kosala ba makambu pe nyonso etambolaka selon logique ya feti pona ko exploiter ba énergie circulaire ko etambolaka na revenir à chaque fête pona ko pénétrer esengeli ko élever croyance ya bomoto na biso donc za croyance na soki yo za croyance que Jésus akufa pona yo pour ma soumune limbisa mabondeni lelo péché na aussi la raté olelaka ozaka na péché o Adam Nef baliaka mbuma même no beka Adam Nef baliaka mbuma bakoko ba mindele Jésus akufi pour ma soumune limbisa mbo banda akufa pourquoi tu siko bobeta so ba contenu ka ya Adam Eve biso siko to boya moto bike Adam Eve baza bakoko na biso te parce que mundele otika bota noir te mutu mundu yo pe luka banani babota ka donc mutu mundu awutaka na moi na ebandela mokili akiti na katikata foyer équatorial komona e nzala mpanda muntu abandeli ko briller lokola ba rayon soleil plein de mélanine moi ça uti na sanza akiti na foyer équatorial donc mutu mwindu asama na mabele te moi ça mutu mwindu batire na mupanza mobali te wana tu eza ba concept ya démagogie donc discuter na bato wana poto la sabino ke moi si dans nzoto na e aza mipanzine complet mobile pe na nzoto na mpandine complet beti wana bosalaki boverfiaki yango te bolandaki loyenge ya bamindele biso siko toye kosukisa mpe kosisa bino ngala ya loyenge wana mpona bozonga na logique des affaires ya mobimba ya bokuta ya na nzambe oyo akela likolo nse toza na le 17 décembre chaque le 17 décembre biso osalaka fete ya Congo mboka Congo donc le 17 décembre premier siècle première année eza na mwana mwasi moko boye na forêt équatoriale aza deuxième génération de l'homme noir babengi mama Koko Nzinga yende mutu alakaka ke kimbangu akoya bokomona ye na nzoto na ba génération ya sima mais pour le moment nga na lakibino kaza esprit ya délivrance ya bomoi na miso bobeleli kombone abandobi kisabino donc na ba pharaon o ezaka na Égypte bande ko bela esprit kimbangu o mais personne physique amona na kate personne physique ayo komona na 1706 pa mama Kimpavita tina 1887 troisième fois ayo komona na epa ko mangongele epa ya ba messager aboka biso soi aggraver biso contenu ya un cahier de charge plus ou moins 444 000 livres 444 départements des études 444 directions
direction des études 444 départements ya misala pe apesi biso 16 740 000 mémoires mpona toétablir programme ya un monde nouveau yango tobi ke chaque le 17 décembre biso osalaka fete ya congo bato bazowelela boyebi nani apesaka kombo nango te me moto apesaka kombo nango mama koko nzinga ya ebandela mokili ya deuxième génération de l'homme noir na premier siècle première année le 17 décembre alobaka ke Congo eza libanga ebotaka mutu moko ta kokabola Congo wana donc oyo akoluka kabola Congo wana akotelengana donc nde tozokenda awa toni tomona bongola meso mwene ango tobi 2021 mokili ekotremble totala tolamuka totala nini oyo nzakomba mpe bakoko babombeli biso me tozokoexplike sikoke mwana Congo toutefois kota na programme d'orientation ya vie na ye programme d'orientation ya vie na yo eza olandelaka sikoyo makambo ya mboka na yo mpo obénéficia sikoyo na bareveni so yo oza congolais ozolanda makambo ya jérusalem oyo ya nkamba okotelengana mpo wana eza bodefi kombo ya bato yo ifo kumisa Congo ifo kumisa bandundu ifo kumisa manyema ifo kumisa kindu ifo kumisa ilebo ifo kumisa bamboka na yo bakombo oyo bakoko na biso batiaki mpona epesa biso bapouvoir mpona tobénéficie mobimba ya oyo tozobenga lokola bolamu ya Congo donc le 17 décembre fete ya Congo repa toliaka bambala biloko oyo evandaka lisanga losambo tosalaka losambo ya Congo ya mama koko nzinga. Le 13 septembre 1921 mukolo ya condamnation ya Mvuluzi Kimbangu na conseil de guerre devant le juge Rosina capitaine Tiz repa toliaka diversité ya banature losambo tosalaka prière de 4 ezali mukolo ya délivrance toyembaka 9 nzembo 3 nzembo ya invocation 3 nzembo ya purification 2 nzembo ya louange 2 nzembo ya otozobenga lokola glorification. Le 6-11 mois 1921 fête ya évolution mukolo Mvuluzi Kimbangu asekwaki repas diversité ya banature losambo ya évolution. Vendredi, chaque vendredi tofetaka fête ya mama koko nzinga fête ya bonté ezali mukolo ya retrouvailles en famille repas babiloko oyo evandaka lisanga mayebo mbinzo pe elembo ya fleur rose ya 5 couleurs losambo tosalaka ya bonté mpona osukisa programme na biso ya lelo ya chargé de programme to pe direction de programme toza na programme d'évolution na programme d'évolution ndenge biso tozokoévolue toza na activation de cuivre tomoni bakoko balataki bacable oyo me bacable oyo baactivaka yango na barayon soleil tosalaka activation ya bacuivre eza bapériode nango na période ya moi nde tozwaka bacuivre oyo toprésentaka na moi mpona tosangisa wana baénergie soleil eza ya misala oyo esalaka tosalaka activation ya palata oyo bobengi argent tosalaka activation ya esangisi oyo babengi éteint toyei kozwa programme ya continuité distribution de pierre tokabolaka bamabanga tolobaka mutu nyonso azwaki libanga te benga koko ilunga soki mpe pa koko ilunga mabanga esili mabanga mosusu eza na Kinshasa kala mingi te na bongiseli ya bakoli ezoya mpona mutu nyonso azwa donc tokabolaka distribution de pierre tokabola bamembre nyonso mabanga yo soki ozwa libanga te luka ocontacte koko ilunga mpona ozwa libanga nao parceke bamakambo wana nyonso toteya yango deja mais tokosala baeffort mpona tozongela bamateya na mutu na mutu acomprendre utilité ya élément naturel to produit naturel nyonso oyo biso tozosalela mpo toexploite baénergie interne na yango donc wana distribution ya bapierre lokola jaspe bodisa tobengi pierre noire boule cristal oyo tobengi bakara mpe bongo na bongo tosalaka fumigation ezali ensemble des odeurs suaves tozwaka asan babengi yango paka na malasi liseke fula eza misisa ya nzete mbondo bololo ezali baposo ya nzete mungulu yango tabak oyo monsieur Belgafort asalelaki beya te na 1923 mpe baexploitaki oyo tozobenga lokola 8% ya nicotine donc makambo wana tokolobela yango nsima toza na kimbanzi mpe tozali na oyo tobenga lokola pilipili ya mikie tozali na partage ya prophylactique mpe 22e saut na table d'alliance prophylactique ezali basigne des esprits de l'homme noir
toza na partage ya alphabet na Chikongo pe ba chiffre na ba signe arithmétique complet par rapport ya classe na biso ndenge ezokende. Toza na programme ya enseignement ezali kotambola selon principe na caractère ya ba syllabus pe ordre ya fonctionnement administratif. Toza na programme ya calendrier journalier des esprits bantou ezali kotambola na ba couleur ya mokolo na mokolo. Toza na annonce ya caisse de soutien na caisse de projet. C'est que na lisanga biso toza na caisse de soutien na caisse de projet mais to tshaka mabonza te ba caisse wana ezali pona et soutenir misala ya développement oyo kobimisela nga na salaire. Donc on comprendre on a na doute etalié ti passe koya mutu koyeba ndeni ya ko se défendre. Toza na losambo ya détermination pona balie saint ya Sénégal kuna na île de Gorée. Donc losambo ya détermination ezali o tozobenga ya détermination ya continuité pona lie saint ya Sénégal o tobengi île de Gorée. Tozali na lie saint ya boulevard du 30 juin 1922 libongo na mbu nzete ya bomoi. Kuna tosaka losambo ya activation des forces kuna esika kimbangu ntango batie na tono abimi na fleuve Congo atamboli kola fleuve Congo akenda kobima na Sainte-Anne kuna na Gombe kokutana na ba premier vicariat ya Yambo monsieur Joly na monsieur Corneli mpepe va Congo ekataki ba rideau pasolaki ba vitre nde aibisaki bango que bientôt vous allez partir bakangi susu et pas capitaine braconnier kombo na ezalaki monsieur Jacobis azalaki délégué à roi Léopold Dabane otambo na mundu ki mo babengi Moser Sengande atcheki mbangu na nzete oza boulevard du 30 juin en face de l'ancienne ambassade ya Belgique nde esika kimbanga bayembaki banzembu mvuluzi kimbangu wakanga masambu benadio mbala moko nzete fongwami kimbangu akoti na kati ya nzete ba chaîne eza wana akende kobima na kinkole. Donc voilà, tina biso to établi dans ba programme ya année mobimba malgré ba programme ici te to banda ko bakisa mais to zongisi na nous programme tout o ezalaki dispersé ya mangongele depuis sa disparition so botuni ba to kishasa ba programme tout to lo ba il faut botuna ka bango so muto wa bengo na kishasa tala boye parce que bato bazo welela kuna bato ba te kipulu boye mais to établi ba programme bino siko programme na mino zawa puis donc muto bengi yo na niveau kishasa abandi olobelo sur kipulu tout na ena no pesona ba programme nyonso o ya ba élaboration obiso to sali parce que to tikali ba soda il faut to répondre na makambo molakisa tikaki mais bato musuka komo welela parce que ba yekola ki bienté ale ba komi na jalousie siko yo komi na jalousie musale za bato ebele za tata na hote za mama na hote eza biso nyonso donc biso tout ozoveiller pour na musala o ponga pe na ondima te ke vie na ngeza na danger lokwa toyekola biso nyonso tout ba o bazalaki te bakokuta biso batozalaki siko photo présenter clarité ya mai o toyekolaki pa molakisi donc ngasko naza parmi ya batu o bandopesa bino clarité wana face ya bato bando ya kobebisa parce que après liwa mangongele il y avait des disputes. La dispute ezaki ya nini? Ba dispute ezaki ya kipulu na kati administration parce que clarité to pe bato ba négliger ba programme nyons tout to lingana to ça na bilan des affaires nde kipulu organisaki contrôle administratif par rapport ya ba règlement d'ordre intérieur na mibe kwa stati na tangaka stati na 2008 tant qu'on mangela kufi parce que bato bande ko yokate et j'ai discuté avec tout le monde pendant 2 ans pour pas faire un bilan. Il y a un programme où on a tiki. Tout le monde va comprendre qu'il va répondre au contrôle. Il va y avoir sous biloko donc ba kisi ba mitif. C'est que batuana mukolo ba kozonga tozo la ba on va répondre ka makambo. Atanga na zate ba okuta dossier na tiki ba on likolo mesa. Bato ba kozala ba wandola ndeka ba dossier parce que administration les ali continuité ils ont traité ba dossier. Et ça, parce que les ennemis mais ce n'est que des procédures administratives qui doivent être respectées pour la droiture. Il y a kimia kat na mokili kat na kimia. Lilo banza me bo moi c'est quoi bako etika c'est que tout ça l'ensemble il y a détermination, il y a continuité, les apôtres na balier saint, il y a le quoi il y a Sénégal, île de Gorée, pe balier saint bako on a biso tout ça na lié saint boulevard du 30 juin
1922 libongo na mbu tobenga onzeta bomoi losambo tosaka activation en force toza le 24 décembre tosaka fête ya réussite losambo ya réussite repa biloko oyo evandaka lisanga mpona kobatela bolingo bomoko ya bonzambe oyo elati bomoto na biso bato ya lelo toza na losambo ya alimentation des énergies yango tokendaki kosala na Égypte lieu d'alimentation pyramide tozali na losambo ya cérémonie de réunification égal kosangisa bamabele yango tokosala na 2021 mais tokosala 21 prières donc tozala ba cérémonie ebele mais toréunir yango na oyo tobenga lokola 21 prières tozali na losambo ya souffle de vie babengi dalapo ya mvuluzi kimbangu lieu saint ya souffle de vie la renaissance na niveau ya Sénégal donc mpona mokolo ya lelo tosuki wana nzakomba azala na biso butu mpe moi akabela moko na biso likabo mwa ye kombo na ye ekumisama na kati na biso mpe moko na moko akutana na mapamboli ya kombo na ye oyo ezanga suka ndenge elobamaki na bakoko na biso pwasa ete soki toyebi ye mpe totamboli na bosembo nyonso ya kombo na ye oyo ezanga suka tokokutana na bolamu nyonso oyo akabelaki bomoto na biso uta boyeli na biso likolo nse Kilumbu kwiza peva Kongo banani bamona yo bandombe bamona yo Kilumbu kwiza bana bilaka banani bamona yo bandombe bamona yo Yaiche mbwanzambe kembo banani bamona yo solo bandombe bamona yo Yaiche mbwanzambe kembo anani bamona yo solo bandombe bamona yo solo se solo nzambe ya bakoko na biso nyamolo ibanza tobeleli yo na nzela ya likunzi ya lobiko pe ya bomoi bwaseko mvuluzi kimbangu na ntina ete abotisa bomoto na biso na mbala mibale mpo na tokoba yenda ya etinda na bino pe oyo nzakomba atya na kati na biso bakita ye na bino pamba te bondimaki nyonso mpo na biso tobotama bolobaki ete bokasi na bino ekokokisama kati na biso mpo na kokausa pinzoli ya pasi nyonso bomonaki bokomaki milimu mpo na kopesa biso bokasi ya kokundola manso maleka utakala mpe maye mazali koya moi mwa lelo liboso na biso mpo na tomilengela libela pasi nyonso mvuluzi kimbangu omonaki nde fongola ya lobiko ya bomoi na biso bakita ye na bino misala na bino etiaki bilembo ya nzela oyo biso tokotya matambe mpo na tokutana na bolamu ya bomoto na biso na ntina ete totombola lokumu na bino pamba te botonda bosembo na nzambe oyo ezanga suka bomoko na nzambi mpumutu lendo ya mbanza velela kati na biso bayindo nyonso ya mokili mobimba elakisamaki na nzela ya mobikisi ya libota na biso mpe ya mokili mobimba mvuluzi kimbangu na baboloko nyonso mvuluzi kimbangu atambolaki longola biso kati na makama ya mbalakata mpo na tozwa ngonga mulai ya boumeli na biso na mokili na ntina ete tokokisa makoki manso bolobaki na kombo na biso batindami na bino bokawusa biso pinzoli ya pasi na biso mpo na tozongisa bisengo oyo bozalaki na yango mpo na tosimba maye botikelaki biso malamu mobimba na bino elata biso nzoto mobimba mpo na totambola na mobimba na bino mpo na tokutana na mabombami manso ya bolamu ya mokili mobimba mpe tomiyeba oyo tozali mpo na tokokisa mokano ya etinda na nzakomba oyo ebombama na kati na biso bobongwanaki milimu mpo na kobundela biso mpe kolongola biso kati na minyololo ya badongola meso bolobaki yango pelele ete tokomiyeba soki tosali etinda na bino mpe ya nzapa nde tokobengama bakitani ya solo botondisa biso na bokasi nyonso bolobaki
pona tolonga bitumba oyo ezali koya liboso na tina ete tobimisa libota mobimba pe mokili mobimba na minyololo ya bazabolo pamba te pasi nyonso Mvuluzi Kimbangu monaki efongolaki biso manso makangamaki na tina ete tosala manso tolingi pe topusa mokili ekende liboso na lolenge ya nzakomba solo. Nzambe ya bakoko na biso olobaki polele ete mokili oyo kokufa te pe kosuka te kasi ekoyamba bileko ebele pona kotombola lokumu na yo nzakomba na kati na mokili. Mvuluzi Kimbangu solo ozali motindami pe moponami olobaki yango polele ete okangolaki biso uta libongo na mbu pona kolongola bosoto nyonso oyo echaka bongo na biso kati na bokeseni pamba te boloko na boloko ozalaki kopesa biso biyano ya bakamu ndenge na ndenge tina yango biso tondimeli bosolo wana elekaki na eleko wana pona tobika libela pe ntango nyonso. Zinga biso na lukongola bomoi bwa seko ya mopepe ya peve ya Kongo pona kolakisa biso tina ya pasi nyonso omonaki pona kofongola biso misu pona toyeba bosolo na nzakomba tolongola botutu ngelele bwale konuna biyema maji pe misala nyonso na soloka pe oyo nyonso nzakomba atindaki biso toya kosala awa na mokili. Olobaki yango polele ete elonga eleko na biso ekoleka te ezali eleko ya bitumba ya makanisi bitumba ya makamwisi oyo ekotinda biso tondimela bino pona bolamu nyonso bolukelaki biso baponami na bino. Pe bolukelaki biso boponaki biso na bilaka na bino pamba te tozali elikia na bino ya suka oyo tobotami na bokasi ya kobongola manso ekoma ya sika kasi bino bakoko bwa biso bozali elikia na biso ya ntango nyonso elonga na bino emonanaka mpwasa na bitumba nyonso bobundaki yango nde ezali kopesa biso elikia ya ntango nyonso pona toyeba na kobatela manso botikelaki biso pe kotombola yango pona ebotela biso bisengo ya libela na libela pe ya kino suka te misu na biso mafongo masolo pona tokundola bosolo nyonso bolobaki na kombo na biso bato ya lelo matondo mingi na onyashongo pe bino bakoko bwa biso bokabela biso mapamboli ya misala nyonso bosalaki pona tozala na makasi ya kolengela bolamu ya bakoko na bino bakoyingela to pe bakoya nsima na biso bokabela biso likabo ya moko na moko pona posa ya mitema na biso esepela na nzakomba elongo nguya ya mvidele mukulu abankambwa elakisamaki kati na bino yango bolataki elikia ya kobatela bosolo pona bisengo elata bileko nyonso ekoya pe ekolandama nsima na bino etikala se bongo bongola meso mwene pona mokili mobimbo boyi bakoko fimbo akekele oswani na kongo nzala na libumu totondo Mvuluzi Kimbangu wakanga masambu bena jo kilumbu kimasiki beheni sukola ntima mangongele wakanga masambu bena jo kilumbu kimasiki beheni sukola ntima yange sukola mavanga mameye ye mavanga mameye ailwe ngisi wa monao yange sukula mavanga mameye ye mavanga mameye ahilwe ngisi wa monao vatoto mbangi
muzulu mbangi maoso matuvanga fumu nzambi zeimu bakaka babanzilanga mvuluzi kimbangu kakwizako kwiza kaka kwiza sambuno folusu kembo 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 nzambia mpungu kembo siwasolwa kembo 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 mvidi mukulu kembo siwasolwa Zaya yosokemela babo bakwikila munzambia pungu tulendo Kongo kembo 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 che maunga kembo siwasolwa ifulule numala shuma shangu shima yami kafunga kami mvuluzi kimbangu ningi kukula yami kimbangu walingile ngovile kokama keke yuma yalingile kimbangu ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala ivulule numala kimbangu ningi kukula yami mama koko nzinga walingile mama makeba ningi kukula yangi mama kimpavita walingile mama nzinga ngovile kokama keke mama wanzile walingile mama mafuta ningi kukula yami mala mvulule tilamina chami mala mvulule wayo tilamina chami mala totondo pona nzakomba elongona mvuluzi pe bakoko nyonso ya petwa o babundela ngana yo pona tokutana na lobiko na biso ya tango nyonso butu pe moyi donc pona mukolo lelo tosuki wana pamba te ezali mukolo mwa misatu erataka te mais tolobaki ke pona to sécuriser mobimba liloba nzambe tozokabola bakaye ya ba responsabilité tina niveau badara totindela ba responsable baza kuna fo baza na bakaye po to contrôler misala ako boya to ko sanctionner parce que kipula za capable de sanctionner na bato baza na badara na bato baza libanda parce que je fais partie de l'administration intérieure et l'administration extérieure. Nous avons créé l'administration extérieure. On a créé l'administration extérieure par rapport au contrôler. Bato batikali kuna menga na mutu administration intérieure. Mais l'administration intérieure, tous on a un problème au essayé to régler pour bato baboyi ko respecter mibeko. Malgré baboyi ko respecter mibeko, tanyo so o ba ko disposer tant bakoya ba ko respecter ka mibeko wana. Lokwa to senga contrôle administratif. Depuis la disparition ko Mangongele, moi j'étais là 2008 et j'ai discuté avec tout le monde jusqu'à 2010, on a voyagé, je suis maintenant au Maroc. C'est que batoura baboyi ko répondre contrôle en 2008, ti sikoyo atabaye, il faut pas répondre à contrôle. So va répondre contrôle malamoko to taliba acte or ko ya nambeba to sanctionner eza makama pichete non eza makama pichete a to tamola ki kamaderité so ba to baza ki sasa ba otamona ki kamaderi ngaki pulu musana otamona ngona ki kamaderité donc ngana la capable de sanctionner na bato baza na niveau ki sasa parce que dans un statut eza na ok sanctionner bango selon volonté ngaite mais selon mibeko auto on a statut parce que ngana okabola batu nyonso baza libanda statut pour ba contrôler siko batu baza na Kinshasa amena lingi siko yo biso nyonso tozala na bomoko pour na to respecter mibeko o batikela biso pas grand esprit koko Mangongele pour na to tambola ensemble mais soki batu ba tchetembe na ko démontrer ba capacité na ko démontrer mibeko ya statut état que un administrateur donc la capacité zali bolingo nzambe pona tous les peuples du monde etikala sebongo oboyi bakoko fimbo ya kekele osoye na kongo nzana libumu yango to baiki abato bando tinde ya bato akishasa bakaye oyo kwandola tshaba ondeli bando kotambola parce que belé bazoye bandingi musali kotambola te to bandina na biso bato libanda to bandaki na chargé de programme to longo na chargé de programme to sele kaye na ndenga bando fonctionner na balwa nyonso to sele chargé social. Chargé social, tout ça, les cahiers naé n'engé avant de fonctionner dans mes cognos. Tout ça, les chargé et relations publiques. Tout ça, les n'engé avant de fonctionner dans mes cognos. Tout ça, la chargé à pharmacopée. Tout ça, les cahiers naé n'engé avant de fonctionner dans mes cognos. Ba cahier wana to bando ba kisa ba contenu.
mais to sali na ba forme mon général au mutu na mutu aozala na capacité ko parce que limite des affaires ya ba responsabilité zo pesa melaye vis-à-vis ya ba pouvoir attributif to yeko joie otozo benga lokola chargé à travail et le métier direction du travail kaye na ide to salaki to tanga kiango na ba mateye uti koleka to zana atelier kaye nango déjà to salaki à part wana toza siko na kaye ya babitando bakamba babitando toza kaye ya secrétaire général toza kaye ya conseiller général toza kaye ya disciplinaire général donc tozo ke malin mais avant to kota 2021 biso to ko établir nous déjà ba kaye complet ya biso ba extérieur pour total siko ba tu ya intérieur parce que ba to intérieur to ba ki va to travailler ensemble faut to vendre ensemble to élaborer ba projet to tia ba mibeko pour na musale ke liboso so bino bobo yango alibwana retourner ka rond parce que ngala on kota misala te que sans élaboration des projets sans faisabilité ma mona financité ngala bi question biso to zango libanda ezozela bino bato kishasa to vanda to sa ba strictif fonctionnel ya financer bino parce que toi bino bozo senga ngaka ko kipulu ndeni financer biso na ko finance na ozo engagement risque te so nga vu question bato bazo cha awa na financer bino boke bosala misala désordre ndenge bozo sala kuna revenu et monanité réponse ni na opesa batonga nazo kamba awa na lingi ba échec wana te nazo zela mutu nyos tout à comprendre réalité misala ndenge to bandaka parce que wa comprendre te to ko expliquer a comprendre to tamboli na elongo lilo ba nzambe bo mwaseko oya bakoko na biso ekotika la seko oboyi bakoko fimbo akekele oswani na Kongo nzana libomu Boutou malamu na komwanza koma tukuta na bino le 6/11/1921 dans 2 jours parce que le les a les 4 donc dans 2 jours tozo kuta na bino poto beta sko lisolo ya ndenge ni mvulus kimbanga sekwaki parce que tobi ke batu ba ebele ba lo ba kimbanga mais ba contenu incomplet journée ya le 3 mutu monta lo bele kimbanga ka biso mutozo loba même l'église kimbangiste oyo Congo mobimbe banga ka ba ebike te église kimbangu. Mais les trois baklala qui pongi ko défendre Kimbangu par rapport ke bachaki na croix. Les 6 ipe ba okokate. Parce que baza bata démagogie ba négligeant qui voulus Kimbangu ko biso to ye ko tombola ba programme na nyonso de façon peuple congolais aye bake Kimbangu ndem tazali véritable em tasale makambo solo faut on dimele pona to biki sama soki to ignorer ye to zokumisa Yesu to kotelengana parce que Yesu n'existe pas, c'est un dessin animé. Oboyi bakoko fimbo akekele oswai na Kongo nzana libumu na biso to botam na objectif ya ko lever bakoko na biso ko éliminer ba Yuda o ba ko envahir Congo donc envahissement to pe occupation ezaka Rwanda te il y a l'occupation de Yuda occupation ya ba Yuda et la occupation spirituelle ba yo tika bino bonzambe na bango ya Israël papa diange na kende fa Kongo ya Israël ayo baptisé on en kamba c'est l'occupation mentale. Congolo comme chrétien, c'est l'occupation parce que vous avez des femmes morales à battre. Ok, chaque peuple a une morale. Congolo comme musulman, vous avez des femmes morales à arabe. Luka morale n'a pas s'en sortir. Donc, talati n'a pas sinabiso, pas sinabiso. Poto diembela na mama sola batu mususu faut que to bima, to luka to élevé o ya biso pe to établi réalité ya mobimba ya bomoto na biso pona tobuka mbuma ya bolamu ya ba parcours ya ba pasi nyonso oyo bakoko bamonaki lilo ba nzambe bo mwa seko oyo bakoko na biso ekotoka la seko butu malamu na bakoko nyonso ya mokili mobimba.